Mbote mingi na mnyoso tu ba ebolinga kama mama ile ya nitu na pesi no ba mbote ba ebwe abarizenu mavimpi maluka imoyo. J'espère que bolamuki malamu. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Nitu la reine mère. Appelez-moi Kimia Kian Kakalkona Ngobubakisa Manitu Beton. J'espère que bolamuki malamu. De mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba amawa asili kolamusabiso na makasi. Kaka nena loba ke kolala kolamuka eza habitude d'été. Ko passer journée ezali pe habitude d'été. Ko bima kozonga ndaku ezali grâce ya Nzambe. Obima ki ozongi ndaku kumisa Nzambe pesa Nzambe merci eza grâce ya Nzambe. Olali olamuki po Nzambe asepeli ko pesa yosu mpe mabomo na tongo ya lelo. Comme l'or et l'argent lui appartient, nyoso ezaka ya yibiso tozali ko pesa yete Nzambe azaka na posa ya gratitude na ye na biso ko baka ko pesa Nzambe merci. Et surtout to bosa na teke lelo ezali mko ya résurrection mukolo oyo Yesu Masiya salaki nini assez kwaki. Alors eza mukolo ya esengo bato bana bandaku bavandi bazako sepela pona mukolo ya Pâques. Lelo toza mukolo ya Pâques. Joyeux anniversaire à Mayaya. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Mbotama ela mulu samba Pascaline. Joyeux anniversaire ma grande sœur Yaïda. Je te fais de gros bisous. Lusamba Pascaline wani boule jiba bwimpa. Mingi na la question za mutakanda kotala ngate po sepela no na ngai te so ebi koza fanatique révolté kotala ngai te po sepela no na ngai te so mo koza mutama likundu kotala ngai te po ko sepela no na ngai te so ko moni koza mutama kokaoka kotala ngai te po ko sepela no na ngai te so mo koza fanatique révolté kotala te so moni kaka okoti na écran mo kanga na bimi olexika chou les cas non kende pourquoi parce que na lingite otala ngai tant que sepela na ngate olinga ngate kolinga c'est trop parce que mutu po linga mutu za facilité ko sepela quand même so moko sepela na ngai te na lingi otala ngai te poko bebisa motema et surtout les hommes ko la Pâques oya ko bebisa motema no pamba motema no ko vimba motema no ko silika. Alors loko ngala za nga gentil ya ona ebisa bino ke soko ebi ko za mutakanda ko tala ngai te poko sepela na yo na ngai te. Voilà pourquoi na loba bongo oza fanatique révolté obanda ko sepela na nga o sepela na nga lisusu te na bengi fanatique révolté ko tala ngai te. Au monde ngo siliki surtout yo na ye na ekuna vous êtes des fanatiques révoltés. Et voilà le lesam ko la Pasca le lesam ko la Pâques. Bolingo 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 bandeko moto azangi bolingo akomona Nzambe te. Bolingo eleki. Joyeuse fête de Pâques à ma belle-sœur, la deuxième de la famille Nitu, Marie-Monique Nitu, ma Melo Nabiso, ma Marie. Joyeuse fête de Pâques, ma Melo. Bonne fête de Pâques, ma Marie. Ngala zakana seme qui a ma Melo, hein, la bonne sœur quoi. Seme qui a ma Melo. Oh vraiment la tanga chapelle na bango ma Melo vraiment donc sœur Marie-Monique Nitu, je te fais de gros bisous ma belle-sœur. Wana pesande on fumu kanda tikela libele. Les hommes kolona bango, em kona bisonyo so fait. Parce que le quoi za muta catholique na bi mukona bango po biso tozanga una zala na église te. Na aka mu Yesu na aka mwana Nzambe na aka église te. Na aka mwana Nzambe. Eloko to kosola lelo ezali eloko moko makambo to kosola lelo ndena baka toujours que du vrai, du vécu du quotidien. Ya one makambo o to kosola na bino lelo. Makambo to kosola na bino na yebi ke kosala bino pasi. Soko za vraiment muta motema oyoka pasi pe okoyoka mawa. Awa toza na kati ya Elia Nitu TV. Na Elia Nitu TV tosolaka mingi makambo oyo etali mabala makambo ya famille. Ata ya mona kena na mwa gauche na mwa droite mais nazonga toujours na kati ya conception ya émission na ngai. Alors na batu mususu azo salo mabe sanki ayeba ki azo salo mabe mais na batu mususu azo salo mabe ayebi ki azo sala yo mabe komo tema ya wana tango osala mutu mabe yo moko kati na yo yebi ki mutu na osale mabe mais ozo sale ka mabe kobota mamwasi ezali nde ngambo kobota mamwasi ezali nde problème biso basi soki totali na kati ya babolingo
biso basi to na souffrance makasi, biso basi nde tomonaka pasi makasi na kati ya mabala. Kanga motema, kanga motema, kanga motema, ekoti bato na sa mabele, kanga motema, ebelisi bato ba tension, kanga motema, ebelisi bato ba AVC. Mais mibali, ata 1% o bakangaka motema na kati ya ndako ya libala bazate. Mais basi 99,9% bazana pona okanga motema na kati ya libala. Mais mikola lelo oyo kokanga motema eza facilité. Ba mama bakangaka tango wana, ba koko bakangaka mena tango lelo. Avant tokota na kati ya likambo na osona bino lelo, mobali oyo ayo bolalaka na ye bola mukaka na ye. Asali makambo oyo koki kondima teke ye penza muto koki kosala nga boye. Alors le kona zara musana nga na sala ka service traiteur la Providence. Na linga la kisabino na musana nga service traiteur la Providence. Botala musala nga na salaka. Soki to sisi ko tala publicité la Providence, ndete yo ko kota na kati ya mozindo ya liso na biso oyo na ke betela bino oyo ko pesa bino pasi. Ah, pour moi de mon cœur, belle sans maquillage, mama bobila dao. Bazo luka yo. Tata mosa Didi Stone. Pardon. Tata mosa Marco 6. Ba luko. Nga mama kuluta Didi Stone ba mona nga tout le temps. Mais yo tata mosa Marco 6. Les gens te cherchent hein. Bazo luka yo. Likape ba ol kilo na yebite. Mais mama kuluta Didi Stone ba mona ketango nyos. Tala nde na boka le temps. Loko a mama Denise. Tota na la Providence après tozongi to koti na kati ya lisolo. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Et voilà, on a tout bon côté les services traiteurs, La Providence, ya Maman Eliane Nitou musala oyo nga na sala kayango wana, so ozana pose ya fête non eleka kitoko bato balia kitoko. La Providence à Longanzala, c'est la classe, c'est la qualité, c'est la différence. Donc la Providence, c'est ce cause. Yura kaka, service traiteur, La Providence. Ok, hein? La Providence à Longanzala. Joyeuse fête de Pâques na bino nia surtout bolinga Maman Eliane Nitou. Bino ba obo dispose ata na bino pona kotala to pona ko yoka wa bino Maman Eliane Nitou. Joyeuse fête de Pâques na bino nia ma famille du cœur. Bon moko, bipo na bino ngwana joyeuse fête de Pâques. Bande ko likamutoko solaire, c'est bino moi pasi, moi mingi. Ndenge na lobaka toujours que ceux qui ont moni ko lamuki na makasi. Nzamba peso pe mabomo yoza malamu kumi sans nzambe. Parce que ça na mingi bazana ba hôpitaux. Misus bazana ba prison ba kangami par défaut. Oh likamutoko solaire na bino lelo eza likambu ya ndeko na biso Mabena. Ma Bernadette ba benga ba Bena. Ndeko na biso Mabena. Ah na kati ya mboka na biso ka oya France. Mabena azalaki lokola yo nanga mwasi mbiji otali mwasi olobi nzambe merci oyebi kokela po nzambe akelaka so moni mwasi mo boye te na wabitse no mabako aha na bona bitse no mabako
so moni mutu mo boye na beti mna mabako lem koni dimanche eza moko asala masumu te et surtout lelo eza Pâques te tokotanga na mozindo ndeko na biso oyo ya mwasi bandeko na ngai nde nauti oloba ke libala ezaka ke kanga motema kanga motema kanga motema kanga motema ekotisa bato na se ya mabele yango nalobaki ndako olalaka te esika etangaka oyebi te ndako etangaka wapi mikolo baloba pamba te lakisi ke ndako yo ovandaka te makambo eleka na kati ya ndako wana moyo oyeba yango eza te nini elekaka mpo oyeba makambo eleka na ndako moko bo ifo yo banda kolala na ndako wana ndoko oyeba makambo nini elekaka na kati ya ndako wana yango komona kaka mutu boye bandeko mabena aza ndeko na biso ya mwasi toza na ye na kati ya mboka France mabena azalaki mwasi ya libala mabena bakutana na mobali kaka awa mabena ayaka poto baparent batindaka ye na poto mpo baparent bazalaki na mbongo batindi mabena na poto mabena ye na poto mabena azotanga mabena bandaka kovanda na Lille talaka moto avanda na Lille ntango asisi baklasse atabi te Paris nakende kaka na Paris mabena ye na Paris aye kovanda soko s'installe na Paris mabena kutani na mobali mabena balingani na mobali mpo azalaki na mobali te bakutani na mobali mabena balingani na mobali mabena bake na mobali na mairie parce que mabena oyo ayaka poto na age ya 17 ans baboti na ye bazalaka na mbongo baboti na ye bazalaki na bazwi bana ezalaka mabena te batindaka bazalaka misatu baya kotanga bakwelaka na Lille après avoir kotanga babandi koya moko na région parisienne aye kokutana na mobali kasi mabena quartier auta ya mosika kote pe quartier mona kotanga na nga ba quartier te pona yebi ke ba fanatique révolté boko ya kosala nini koloba yango na tanga ba quartier te bakutani na mobali bakutanaki na mabena awa azalaki maboko pamba aza na eloko te aza pe na mokanda te mabena akamati mobali apresente na grand frère na ye bazalaki na ye na Paris grand frère alobi en tout cas bena mobali na yo abongi na yo te ayebisi na biso mobali te ayebisi na bango moko nde bazala na famille baki mwa mobali moko na bana basi mibale ntango mabena ke pa grand frère ke pe na petite sœur na ye koexplike ke mobali boye yaya lobi oya na ye na mona ye mobali aye yaya moni mobali ta mobali akia yebisi bena lobi bena asepe na mwa mobali oyo te yo na ye boza na diapason moko te bena non bwana diapason moko te naza mobali tala kota uta kuna na kote yo uta kuna bo devine kande bo devine talinga te Ningi mina bakiso za mutakanda kotala ngai te poko sepa non nga te je te fais de gros bisous L'Oréal muite mal le kamata ba bisous de gros bisous à toi la mère de notre star la maman de Didi son Nike maman Lia je te fais de gros bisous ya mette nga bata papa Edo dia wakana ba bisous yango na matiti la ngolaise la fille de ma mère kamata ba bisous maman Alpha moyo na pisi pe ba bisous boyebi ki motema ya mutu soki ese elingi ezala ya mwasi ezala ya mobali ata boza koloba ndenge nini motema oyo soki ese elingi ese sepe na mutu ata bolobi ndenge nini motema ya mutu ata elingi mbwa ata elingi nyau ata elingi mpuku to mpesa ata bolobi motema soki ese elingi ata bolobi so motema eseki ye seki deja mabena alingaki mobali ya pa atala bi bon de toutes les façons ko lingi mobali na yo ba parents na yo ba na Congo so ko bala solola na ba parents na yo so ba pesa accord wana ngala ko zobilo ko liba elibala mabena libala nga kende ko bisa grand frère mobali pe monga ko bala ye eza nango te bazwi solution nzela mokuse bakena no kobala na
na mairie lokola mabe nazaki française mpo mobali azwa mokanda. Botala procédure ya libala ya moto, botala procédure oyo mabe nasalaki. Bake na mobali na mairie, ye na mobali na camarade ya mobali na leki na ye, 4 personnes bake na mairie. Elle était tellement folle amoureuse ya mobali. Babalani à l'époque soko bali français kozo mukande zaki nango facile ya lokwa lelo te, il faut bo umela balanda yaki nango facile sous prétexte que to balana so dans une mukanda na sala musala si mana ya kopesa mbongo biloko ya libala. Yaya yoki kaka bakoyoka sango bakoyoka lokito mama lo mbongo bipopo na yango na mama lo. Joyeuse fête de Pâques, maman Laure. Bandeko, ma bena babalani na katimini nde to babso ba congolaise. Babalani na katimini. Mobala super mukanda. Abandi pe musala. Abandi pe kosala. Botaka azu mukanda. Abandi pe musala, abandi pe kosala. Ma bena zozela ki mobali nenga za kosala boye. Mbongo kota to régulariser situation na biso parce que oh là là. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolieka Kalelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Mabe na yebi kilo kwa mobali abani musala mbongo ekobima wana to régulariser situation na biso ya libala parce que andimaki alingaki mobali aki na eloko te mukande eza te ya bia kobala nga ndenge nini babala na katimini ye kuna motema yebi kaka kesiko mobali akobanda kosala nini kosala musala kozwa mbongo po bakende kobalana Mobala bandi kosala. Mobala bandi kosala. Mobala bandi kosala. Yoka mobali. Oh yebi. Ndenge eza wana omoni nga penza famille. Bozwi penza. Eza penza te donde na zawa. Mwambongo na kangisi. Olie ba parents ba continuer toujours na kofutela. Tika nanu na sombela bango nanu esika. So na sombeli bango esika. Après, tu as côté mon bala talaka bino déjà famille hein. Ya likolo talaka abiso toza na sena sombela bango nanu esika boyebi pe moi speso aza amoureuse d'explication moi c'est pas ndimi ok problème ezate somba kasi o continue kosala nini kokangisa mbongo pour que to régulariser situation
Parce que au moins quand même te brûler par étape pour la ligne qu'il faut elle était tellement amoureuse nzambe nzamba tcha penza bolingo kati na mwasi mibali bakana bolingo penza te nzambe bible ezoba ke Marie aimez vos femmes parce que nzambe ye mokeli na nyonso nzamba yebaki ke mobali ya muta bolingo te yango aza ko obliger mobali alinga mwasi na ye mobali linga mwasi na yo eza recommandation obligation ya nzambe po biso basi nzambe atia biso na mokili mbala moko na bolingo kati na biso mais mobali ce n'est pas ça bolingo oyo esalisaka bato makambo bakanaki te na vie ndeko mobali abimi ake Congo ayibi mukanda ya mabena akopi boyi bato bakote kuna ba makasi na likambo ya bangola na otanga nanga community pona boyi ba problème lelo tozali mokolo ya Pasca. Alors, lelo, pas de péché. Tous les masumu tosanga partir à mardi parce que lobi lundi pas à partir à mardi les tozongeli masumu 2 jours to ça ya on a vu soza mutakanda kotala ngate poso ko siliki o mika lisumu so ko siliki c'est que o mimi lisumu ah mobali azu mukanda ya mabena akena ngo Kishasa azu mwasi oyo ya tika na Kishasa bolingo ne ya bomwana aye na mwasi na poto mabena yebaki te mabena yebi te mobali ake nzoka pati ya bande kosala na ye ba démarche bino mobali to bakuta kuna omona zata mukanda moko ata 5 personnes ba boyebi bozo comprendre akenda ngingon 2 semaines na Congo ayena mwasi awa kosima bena ke mbongo na zui na ke kosombela ba parents lopango nzoka mbongo azui ke azui chéri na ye aye na ye na Paris mabena zui ebate mabena pe française mukande vandaka wana okendaka no musala est-ce qu'on a besoin mukanda tambola na permis na ye wana besoin te ayeba pete lokote ndenge mobali ayiba mukanda nande mobali ya na mwasi na poto nde baka place ba mutu malamu azanga te ya ko défendre mwasi aye poto koya mwasi aye poto azupe mwasi fiu akia kwa kisi mwasi ye moko abeti lisolo boyebi baka na solidarité hein bana solidarité osakana te abi non mère aye bondeli ko mère aye abi wana yuma tela bana bakote kuna ba yuma abende ke kankanda bende kankanda na betaka AR na kendaka na zoka mumina ngana tika na bakin na ya na ekoto yo ana foyer osaki nini abi onozoka dokinegat subulu ebu doka ndezana na ko betela ba AR pota molane na permis donc evana na onka wana oyebi mutu nyonso za mutu akoyebisa likambo te ntango mwa mbali ayoki likambo oyo ye patala bi tiens kende kobeta pe lisolo na mutu mususu ke boyebi te ndenge aza wana Janine ayati bon abende déjà Janine abende kutu pepele abende kutu kana doka mère apale mère afuala abende kana doka mère apale lisolo bandi kotambola lisolo kokwena matoi ya nani ya leki ya mabena po mutu abisinga makambo nyonso eza leki ya mabena za kaka na nini napesa ville ya mabena te mazaka na Paris kaka bandeko leki ayoki likambo lokwa kake na matoi ayepa yaya abi yaya nayoki likambo moko boye est-ce que yo yebi likambo wana abi te nayebi loko te nga nayebi ke akendaki Congo po asomba lopango ya famille na bango abaki asilisa na problème asomba lopango ya famille après ava kosomba lopango ya famille nde toya kosala makambo libala po asana dépense po atika baboti ne basala nini bafutelaka yabi ya non buku na yo eza wapi abi po ala nini abi mwasi wana baye na ye na mukanda na yo mukanda no eza wapi eza na wana tiwa abi mobali no seleka 2 semaines abi oui aseneka 2 semaines azongi asombi lopango yo moni buka lopango abi makambo na kipi mangwana abi te yaya verifier yaya
Na yoki ke mobali no aye na mwasi na ye mwana quartier na bango. Na yoki. Oza sûr. Abi, vérifier yaya. Tala muta yebisinga intel. Leki ya mabe na kena ye, mobali azongi. Mabe na pena ninga stratégie alobi ke, naza au courant. Pour quand même mabe na muta kenda classe. A tout n'était que, est-ce que yebi boy non. Azas ko informer mobali. A tout mobali te ke, est-ce que makambo na oki eza solo. Ye informer nde ya lobi ke, naza déjà au courant ke ozwa ki mukana nanga, okende ko na mwasi na yo tika na Kinshasa, aza déjà awa, obwa ki sa aza déjà na foyer. Obi likambo solo. Mobali asutuki. Mobali asutuki. Mobali asutuki. Naza au courant. Donc, okende ko somba lopango te, mokende kinde ko zo mwasi na yo tika. Na mukanda nanga. Oko sala nga boy pourquoi? Pona ni ko sala nga boy na pesi grand frère raison. Mukolo na kende ko présenter pas grand frère le baki na ngai. Ce garçon ne m'inspire pas confiance. Yo na ye bozana diapason mon côté. Na kanga ki misu na tali bolingo. Na bia lingi nga na lingi ye. Ahembi ka nzema na. Olingi nga na lingi yo nga munzemba célibataire. Nazali mwasi balinganga. Batika biso amour sans frontières. Mabe na bandi kolela. Mobali mbala moko atima bolongo na se afukami. Abandi ko senga mabe na pardon. Ote na selengo boye boye bitango na yaka akotizaka achaka mbongo yangwana na monaki nazaki redevable pa na ye yangwana ekitaki mataki. Bandeko mabe ya choc esala ye. Mabe ya asala AVC. Mabe na pardon. Ya kombo be ko tam tena ko camion. Como ni ko tam na mtema na mnoro boy. Mabe na asala choc. Mabe na AVC. Mabe na AVC liboko na lokolo. Aza ya kokufa te. Asa na ye na bomoi. Mabe na pesi mbote Leki asa pesa ki deja ka ndolo baki kebisa mama Eliane. Aloba likambo oyo. Apesi mbote mabe na ngai. AVC. AVC. Choc. Sikoyo mabala yango. Kanga motema. Yango yo. Mwasi fa kanga ka motema. Ena batu musu bako ka choc te. Batu baza bako ka choc te. Mutu musu ko yebisaka ke. Omoni bo pa asubi. Na bilamba. Mutu nyonso tu. Tozaka na baner ndenge moko te. Munyoso na nerf solide te. Bota la vie ya ndeko ndenge ebeba. Aza ya kokufa te, aza na bomoi. Avandi na se ya malade na AVC etungisi. Entre-temps na famille, bazalaka ba diabétique. Donc, malade, vie mobimba. Nani aye kolukele malade ya vie mobimba. Mobali. Vie mobimba. Atikali kobota ta mwana moko te. Malade etungisi vie tilelo ana bomoi. Malade etungisi vie na ye mobimba mabena. Vie na ye mobimba malade etungisi ye. Mais moi si bakendaka kozwa en Afrique,
ye kuna za mulongo somba bana aya poto na mokanda ya mbanda. Botala, les hommes sont méchants. Méchanceté ya mibali toyebi te. Mibali ba mitema mabe. Mibali baza mitema mabe. La plupart ya mibali baza mitema mabe. Ata to mona ko ba okende l'église, ba okende l'église. Tika. Kokende l'église la kisite kondima nzambe, bia kolinga nzambe, bia kotika mabe. Ko vanda kana kanapine na vanda na kanape na ngatongo etani na gumbi mutu. Era gumba mutu ko kinda gumbi mutu. Motema pembe likambo na moto te. Botala pasi oyo ndeko mwasi vi na ye mobimba. Pasi na pasi kobela soki kutu ba maladie oyo ezaki na Afrique ndasa lia pa ukala melka poto na mboka mundele médecine eza tellement avancé yango ne sel kaza kaka na bomoi. Choc à vie. Choc. Déjà famille na bango bato ba na diabète makasi. Mabe azaka munena konda koma mabe na koma taboy. Santé beba ye. Nana baby si santé ya mabena mobali. Yango bandeko oyo nanu mobali te. Oyo nanu mobali te bozo talanga. Balo baka munoko mukolo elumba solo melo baka makambo malamu. Soko moni ozu mobali. Oye na ye na famille na koloba mwasi te na koloba mobali po eza lika mobali asali. Ozu mobali oye na famille. Omoni papa to mama moko alobi te na sepeli na ye te. Aza ko inspirer nga confiance te. Tambali abungi na yo te. Yoka mibali baza na bango ebele basili te. Kanga motema tika ye mususu akoya. Bana mibali ebele na poto balingaka basi par intérêt. Mingi na poto balingaka basi pona intérêt. Mwasi akoki kolinga mobali pona intérêt, mais après bolingo ekoti mwasi avande na ye. Mais mobali soko alingi mwasi pona intérêt moko boye akovanda likolo moko na kati moko libanda lokola tonton oyo. Alingaki mabena pona intérêt. Yango azoki mukanda na ye ake kozwela yango mwasi oyo ya lingaki mwana ya quartier na bango aye na ye na poto. Intérêt. Siko choc wana mabena kokaki yango te epesi ye maladie. Amoni esengwa mokili te. Depuis mwana mobali akota na vie na ye esengwa mokili esila ye. Akoma otambola na kan. Ata oke ba fete na kan na ye partout aza na kan na ye. Pona nini? Pasi oyo ya zwi ewuti pa ya mobali. Nga pe kala nazaka kanga motema le na pesa su mutu conseil kanga motema na libala te na tina rape mwasi na bali bakabona te soko pesi nga explication na lobi yo moko sala kaka ndenge omoni soko ovanda na libala na yo kanga motema okangi soko kokanga motema te décision ewuta na munoko na yo moko. Kala nazaka penza ba kanga motema libala mwasi te kanga motema biso basi lelo nde to koma komona ba passion bato ba koma komona tozo du vrai du vécu à l'œil uni ozo mona oke yangoyo muto omona passe pona muto biso so ba ndenge moko te muto so za nerf solide te makambo ba koko ba supporta na ba mama biso ba mama lelo oyo tokoka yango te e boni bino ba jeune lelo libala bakimela kango mbango te mobala kokore ya liboso. Soko moni libota balobi ke ye teo tika zela mususu akoya. Kanga motema. Na mokili ya lelo mutu faut vivre pona yo. Ko vivre pona mutu mususu te. Ko vivre pona mwana moninga te. Vivre pona yo parce que na sa moi oto yebite combien de temps toza nango. Toyebite bambula boni na yebi bambula nzamba pesa na sa moi te na chemo peri na bo afro na sel kama maquillage na ngai
Matama bijang. Mikolo nana ona sa mo ina yebi te nzambe nde moto ayebi. Libala yana ona suka te. Ekimaka pe te. Soko otanga moko za mwasi libala okoza mwasi libala. Ya pe na bato mosusu atanga za mwasi libala te ya pe mwasi libala te. Ekimaka te. Konyokola nzoto te koboma nzoto te. Mobali. So aza malamu na yo ozala malamu na ye. So aza malamu na yo te po ba situation lokwa boye oyo komela mabena. Ya pe na bato ebele toyebi te. Eza pe na bato ebele oyo toyebi te. Ba situation ya boye. Soki totali malamu na bolingo bato bamona pasi makasi ezaka basi ezaka mibali te. Po mobali akoza na mwasi na ndako ana bakopini libanda ana basi mibale pe libanda wana kati ya ndako asabala pe mwasi mosusu oyebi te wana kati ya ndako akenda kalala libanda me mwasi libala atika ndako libala te akikola libanda esalama te. Mwasi libala azata na kati ya ndako libala akekolinga mobali libanda ezalaka te. Infidélité ezalaka mingi epa ya mibali. Donc soto tali likambo etali libala moto amonaka pasi mingi na ndako ya libala ezalaka mobali te kasi ezalaka mwasi. Mais lelo oyo na 21e siècle tokomi kotala ke otili comme na balance otali nini eza malamu mpona yo osala lokwa Jésus Christ de Nazareth. Jésus oblige moto alanda ye te alobaka ke bachemin nzela ezali mibale moko ya bomoi mosusu ya kufa. Me nga na conseiller yo opona nzela ya bomoi. Ape lokwa ya libala wana kati ndako ya libala ozomona pasi yo moto kotala na vanda kana kanga motema lobi nasala AVC nasala crise cardiaque to na kokobima na ko refaire vie. Ça toi de voir. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku. Mami chérie, je te fais de gros bisous. Kamata poepona yango wana. Ba bisous na yango wana mami chérie. Clarisse Congolo, Kamata Bipopo, Majolie Anderson, je te fais de gros bisous. Notre infirmière, Majaki Wasilabo, Kamata bisous. Mami Kadima, sommet de sommet, Tozanano, Bipopo Yangwana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna. Nzamba nubeshene bana betu. Bonne journée. Encore une fois, joyeuse fête de Pâques. Bye bye.